Ma Mission TV, le miroir du monde. To yaza camarade na yo, tata na yo akufi. Camarade alobi na ya kolela papa na yo, oboyiye. Koya na matanga na bisote. Aza camarade na yo. Boniko, ba pekisi ye po ba pesi autorisation te po atamula na province. Alors que camarade wana na yebite eza na niveau ni. Eza na niveau ni. Donc Moïse Katumbi politique à Kobandango lelote a dirigé province, la plus grande province à Congo, la province de Katanga, pendant presque, je crois, 9 ans, a dirigé Ango. Bato yo moko wana bakomi kolobela ye lelo ke aza commerçant, aza politique te, bango moko bato baza ko beta maboko que c'est le meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo, ba betela ye maboko, batombola ye kazalaki kosala makambo ya social koleka ba province nyonso, kutu bazalaki kotinda ba gouverneur ba province mosusu bakende kuna, bakende koyekola ndenge ye azotambusa province ya Katanga. Donc lelo nazo kamwa soki les mêmes personnes ba betela ki maboko ba tombola ki ye bakoki koloba ke aza commerçant. Donc ezola kisake président Félix Akendeki a bundi mbula na biso, mais lelo akoti na camp ya FCC na kanisi oyo penza ezoko lakisa biso bien que azali libre te ya kosala komene politique ya mboko ndenge esengeleki amemango, parce que ya lobaki ke lera kozala président ba marche et kozala libre bango bazana pouvoir tozana démocratie te, démocratie nanu ekoti te. Soki démocratie ezana mboka te ekomaka loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Oyo azana armée, oyo azana police, oyo azana ba service ya sécurité ye mutazozwa ba décision na ye. Est-ce décision na ye que bisoto sala meeting kuna te? L'essentiel ce n'est pas ça. L'essentiel est que Jean-Pierre Bemba ya, Jean-Pierre Bemba a un message à couper ça. Surtout le peuple ya Lamuka. Mais moi en tant que secrétaire technique, il y a secrétariat technique, il y a plateforme Lamuka ou comme une plateforme politique, nazali ko senga peuple Lamuka, peuple ya Kinshasa nyonso. Ezala batata, ezala ba mama, ezala bilenge. Lobby le 23 juin bakende na aéroport Anjili koyamba leader na biso moko ya Lamuka Jean-Pierre Bemba elombe mobali oyo abundela mboka oyo mbula na mbula oyo bakotisaki prison, asali 10 ans ya prison na laye kuna na Hollande, azozonga mboka. Tosengi population ya Kinshasa, tosengi peuple Lamuka ya Kinshasa balamuka lobby bakende koyamba ye, parce que azana message moko très important oyo alingi apesa peuple à Kinshasa. Asa ubita portable usafunga nuki. C'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah. Isaneyo. Mengaït. Ah. Oh yo l'équipe. Quoi? On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah. Ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère GPX oyo izali GPX 10 ans de service, 10 ans de service numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele oyo soku lamsi bango bandu yoka moko likamu na ye izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Tango na yuka kiri sorule GPX mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali. Et puis boko senate GPX eza kaka moko boyo badongola miso. Vous avez un désordre, vous cueillez.
busali makamabila batezote bukomo ruka bubibisa répétition ya ZPX. Réputation. Répétition. Réputation. Récitation. Phénomène de réputation. Anayo ba constipation. ZPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, chaîne à référence, Nakata République démocratique du Congo, Topesi Bino Sombote partout dans le monde, Bozali, Kota la Bisope, confiance au Bomesana, chaque jour Kopé Sabiso, na émission Otolar Sabino, pour na Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, Lelo, Nazana, Mama Georgette, Song. Donc, to solane lelo awa na émission na biso na ma mission TV pour na éclaircir les Congos de tous les partout. Maman Georgette Aza, secrétaire adjointe. Donc, il y a ensemble à présenter beaucoup landais. Vraiment, ma solo to sola lelo na ma mission TV. Oh, vraiment, likambo etali mboka na biso ba wipo na mboka to kolembate. Tongo midi po ko tozana po vraiment ko lukela bino ba actualité ko laksa bino partout dans le monde. Mbote Maman Georgette. Mbote ndeko nanga mobali, mbote pe na bandeko na biso nyonso bazali kolanda biso na ma mission TV à travers le monde. Mbote na bino nyonso nkolo apambola bino. Alors, merci Maman Georgette, Batunia Soba Landayo. Avant to banda émission na biso on olinga o se présenter Maman Georgette o misuba obenga Maman Georgette bébé misusu bien misusu nani ba obenga o se présenter vraiment Maman Georgette ozali nani et puis ozana plateforme nini et pour na Batunia Soba Landayo. Merci Martin. Balobi batumi balé soki bayebani te bakoki kotambola nzela moko te. Ngai Georgette Biebie Songo, nazali professeur na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, mais nazali mwasi oyo abundelaka droit ya basi depuis très longtemps, à peu près 20 ans. Yango wana na bandaki na société civile, naza na ba association mingi ya société civile, cause commune, caucus des femmes congolaises, coalition des femmes pour la paix. Mais namonaki que pour que promotion à basi et que de liboso protection à basi et salema fallait to kota na politique pour to kende place au bazwaka ba décision pour to kokako influencer. Donc Georgette Biebie Songo, professeur à l'université de Kinshasa, mais nazali secrétaire général adjointe na ARC, Alliance pour le renouveau du Congo, il y a Olivier Kamitatu, chargé de la formation. Alliance pour le renouveau du Congo, ARC ezana katia regroupement politique G7. Kuna nazalaki membre ya bureau politique ya G7. G7 ezana katia plateforme oyo électorale to soutenaki candidature ya Moïse Katumbi Chapwe. Kuna nazalaki pe secrétaire général adjointe chargé des femmes de la plateforme Ensemble. Na moment ya élection toyoko créer plateforme Lamuka. L'air toqué na Lubumbashi pour accueillir Moïse après retour na exil. Moïse, qui est le coordonnateur de la plateforme Lamuka, a été désigné secrétaire technique et secrétariat technique de la plateforme Lamuka. Lamuka ndenge naza koluba mikolonio so ezali esprit ya peuple. Ezali oyo peuple penza azo aspirer profondément na changement na kati ya mboka na biso. Donc Lamuka eza ya leader moko te, Lamuka eza esprit ya peuple oyo asengi penza ke changement makasi ekota na kati ya mboka na biso. Donc naza pe veuve, nazali mama ya bana mibali menga na bundelaka droit ya basi. Alors, maman abundelaka droit ya basi, outi ko soulever point moko pona Lamuka eza ya mutu nyonso. Lelo biso toyoka Lamuka ke Félix Tshisekedi, président oaza na place, président Félix Tshisekedi yende mutu abimisaki kombo wana. Toyoka ngomwa mingi, yango na lingaki o meka ko clairci biso na likanisi Lamuka e outé pa ya Martin Fayulu, ou bien outé pa ya Félix Tshisekedi, ou bien outa e pa ya nani. Donc au clairci biso. Martin, ce qui tozo ça les missions nangai, ba problème ya mboka ezali tellement grave na linga o polémique te. Kombo wana ya plateforme Lamuka babimisaki yango na Genève.
nakanisi eloko nyonso ezalaka toujours idée eutaka epai ya moto moko. Mais à partir du moment idée wana ezwi adhésion ya bato ebele ezalaka lisusu ya moto wana te. Ndenge nayebisaki bino ke plateforme Lamuka oyo Lamuka mpona nini? Parce que bamonaki ke peuple alali makasi, bamonaki makambo ezosalama na mboka, peuple azo réagir te, makambo ya troisième mandat, makambo ya dauphin, makambo ezalaki ebele peuple azo réagir te. Yango wana baye kozwa kombo wana bayebisa peuple ke Lamuka. Yango wana nga nalobaka peuple asi alamuki tozali pe ya kolamuka. Eutaki epai ya nani wana penza franchement nakokota kuna te, parce que intérêt nanga ezali ke eza idée moko oyo peuple na biso nyonso adhéré na yango. Et lelo nazali koloba ke plateforme eza esprit, eza susu moto te, pardon, Lamuka eza esprit, eza susu eloko ya moto moko te, mais ekomi eloko ya peuple congolais oyo azali ko aspirer profondément na changement na ba valeur démocratique na mboka na biso, parce que banti valeur ekoma institutionnalisé na mboka na biso. Yo moko moni makambo tokutanaki lisusu na yo kuna na invalidation ya ba député ya Lamuka. Justice nde etombolaka mboka, mais ba injustice, ba inégalité, ba marginalisation wana nde ekitisaka mboka. Donc Lamuka eza kombo moko yo ezwi ampleur moko eza eloko ya moto te, ekomi esprit ya peuple congolais. Et comme esprit ya peuple congolais, Maman Georgette, na ensemble bo soutenir pe mwana mboka Moïse Katumbi o bando ko soutenir ye, mais na kat ensemble boza lisanga moko na Lamuka. Mais biso moko to monaki arrivé à Moïse Katumbi na Lubumbashi, alobaki il faut asangisa bato nyonso baza na kati ya Lamuka bamona président Félix Tshisekedi, mais ebotaki mwa désordre, bato mosusu balekaki bakritikaki balobaki basalaki boye. Nayebi te soki na likanisi wana vraiment bino bomonaki ndenge nini, et puis problème yango bokomi ntina dossier nini déjà? Merci Martin, nga nazalaki na Lubumbashi mpona koyamba mokonzi na biso Moïse Katumbi Chapwe, na assistaki pe na ba point de presse nyonso asalaki na Lubumbashi. Ye alobaki boy, alobi azongi na mboka akosala nanu tournée ya ba province na biso nyonso ya République démocratique du Congo po apesa peuple oyo merci, peuple congolais oyo aboyaki troisième mandat ya président oyo asilaki kolongwa, oyo peuple oyo aboyaki troisième faux penalty, peuple oyo abundaki na ba meeting na ba marche pour que Moïse azonga mboka, peuple oyo a adhéré na esprit ya Lamuka oyo ezali ko respecter constitution, oyo ezali ko belela alternance démocratique na mboka na biso, oyo ezali ko sala lutte contre les anti-valeurs et pour l'instauration d'un état de droit. Alobaki il faut sala tourner après sa peuple merci. Yami bale alobaki azongi aye pona ba règlement de compte te, ye azali pona réconciliation nationale. Yango wana lobaki tokokota gouvernement te, tokosala opposition. Opposition na biso tokosala soki président Tshisekedi asali makambo bien pwana mboka, atongi bandako, atongi banzela, abongisi bekola bana, abongisi ba hôpitaux, toko accompagner ye. Mais soki asali malamu te, biso ya lobi nazana bic rouge, tokosala ba critique, mais tokosala pe ba proposition. Par rapport à tout qui est question, ce qui va na Félix Tshisekedi, il y a ça là qui proposition. Proposition est la décision te, parce que les ali plateforme. Na kati ya plateforme wana, nous avons plusieurs courants politiques. Alobaki na ko na ko lobela na ko senga bande kunangai to kutana na Félix. Mais to bande ko sala ba critique na ba proposition. Et beti ba polémique oyebi ke biso bande ko Lamuka basilikaki basali intervention balobi na ba média basiliki balobi esengi baloba ye a forçaki motote alobaki na kosala proposition, asala ki proposition wana ye azali coordonnateur à Lamuka, mais bazalaki 6 na kati ya Lamuka. Pour le moment Mbusa Nyamwisi atiki biso à suspendre ba activité na ye, alobaki te ka ko imposer moto ba kende kokutana na Félix Tshisekedi. Asala ki proposition wana esengeleki ba discuter na kati ya présidium
ya plateforme Lamuka. Mais namoni mawa mingi, namoni bandeko na biso ya plateforme Lamuka ndenge surtout ba communicateur ndenge ba telemela kiye. Mais namoni ke toza na kati ya distraction parce que Moïse Katumbi azozwa décision mon côté pour na mboka. Bato bazo tambusa mboka, bato bazo diriger mboka ezali Félix Tshisekedi bato ya FCC na bato ya cash. Batiki cash na FCC na mopanzi tranquille. Force na bango nyonso, makanisi na bango nyonso ezali ya ko tirer sur Moïse Katumbi ezama wa mingi. Ngai tokutana ki na Martin, na président Martin Fayulu, yo zalaki présent. To senga ki président Martin Fayulu na kati ya président ba convoquer réunion d'urgence pour ba bongisa maloba na bango. Oyo alobi opposition républicaine, oyo alobi opposition institutionnelle, oyo alobi résistance pacifique, résistance populaire, ba lobela biso monini oyo et ko trouver consensus na bango nyonso pour que batu ya Lamuka ngana benga bango peuple ya Lamuka alobela kaka liloba moko tozala na makanisi moko. Maman Georgette na katayote po na elekeli batu makasi balobi kaka Joseph Kabila ndenga zaki sur place bazaki na problème na Moïse Katumbi akendaki problème a passeport lelo président Félix aye ba PC passeport azongi basali alliance entre Cash na FCC ye aye et pas président Félix donc batu bamona ki ngo clarté. Martin, vraiment, il faut biso toko la paix politiquement. Est-ce que ceux qui Moïse Katumbi azana Félix Tshisekedi yo azana pouvoir akokaki ko pekisaye akende Goma 2 fois yo zalaki na Lubumbashi na biso programme ba pesa ki baloba ki nini il faut akende Goma akende kite mbalo yo pe le 10 juin il fallait akende Goma ba pesi autorisation te il fallait ya matanga ya président Etienne Tshisekedi ba pesa ki autorisation. Il faut appeler autorisation. Mais gouvernement et ça gouvernement mutapesa ka autorisation ya survol la territoire congolais. Balobina ki sangani kuna ba pekisa ki. Yo moto ya za camarade na yo. Tata na yo akufi. Camarade alobina ya kolela papa na yo oboyiye. Koya na matanga na bisote. Aza camarade na yo. Boniko na kisangani kuna balu ba pekisa ki akita même pas ko kita kuna batu ba beso kiti ba robambe ba mabanga na ebité ezali ki pona nini kaka pona ko kutana na président Félix ou bien pona parole je pense que toko spéculer te problème toza nango mikolo yo eza autorisation ya survol ya territoire congolais. Pour le moment, azui angote kisangani yango alingaki akende ndenge nini. Kinshasa alingaki aya lobby le 20. Ayete toujours problème wana ya autorisation à survol. Bino bokanisi vraiment que Moïse aza camarade ya Félix. Yango wana Félix a bandi déjà ko pekisaye a survoler territoire congolais wana muninga na ye. Donc na mukuse tokolo bakomi ko pekisaye po atambola na ba province. Oui, ba pekisiye po ba pesi autorisation te po atambola na ba province. Alors ki camarade wana na yebite eza na niveau ni. Eza na niveau ni. Alors merci vraiment maman qui camarade des à niveau ni toninga juste au clairci batu po batu bando mo na clarté balobi et commune. Alors maman naningana poser question par rapport nde bachaki ba 3 mois ya ko coordonner la muka mais déjà président Moïse Katumbi déjà a comme ken déjà ba mikolona est-ce que na batanyo so o ya sali déjà ba sali eloko nini oyo tokolo ba ya malonga devant population ba mona pona ki bo continuer ndazo coordonner. Merci mingi mais nakanisi plateforme politique Lamuka ezalaki plateforme électorale sikoyo l'air ba kutani na Bruxelles le 27 avril ba signé convention moko po ba transformer plateforme wana électorale en plateforme politique. Na yebisaki tout à l'heure que na kati ya plateforme wana politique tozana peut-être ba proche ya ko traiter makambo est un peu différente. Le longwa qui plateforme électorale comme plateforme politique, si ko tolingi to asseoir plateforme politique wana sur base ya convention yo ba signaki na Bruxelles le 27 avril. Na kati ya convention wana balobaki chaque coordonnateur oya ko gérer plateforme wana pendant 3 mois a ko tia en place secrétariat technique na ye
oyo ekotravaille na ye ekoappuye baaction politique na ye. Omoni ke Moïse aye na Lubumbashi le 20 mai. Donc presque tous les mois de mai déjà, ils ont consommé. Aye ko nommé biso fin mai, atie biso en place secrétariat technique wana. Tozali ko travailler parce que secrétariat technique wana pronani musala nango ya munene ezali ko gérer une gestion quotidienne et administration ya Lamuka. Tozali ko tia en place ba structure. Eza facilité parce que ba mikonzunion so baza place mon côté. Tozali donc ko tia en place structure wana. Tozali ko zwa ba contact na ba leader mususu ya Lamuka et loko liboso yango wana to senga ki bango parce que na kati ya convention il est prévu une réunion du présidium une fois par mois. Na mois mai basala ki yango te. Na mois juin to kanisa ki que Moïse akoya le 20 juin comme Martin ozoya le 23 to kanisa ki Jean-Pierre Bemba zoya le 23 et que le président Martin, le président Moïse plutôt Adolphe Muzitu na Freddy Matungulu baza sur place. Tokanisa ki biso tozaki ko nous préparer pour que basala réunion wana awana mois juin ya wana tolobaki na réunion wana il faut ba harmoniser point de vue na bango, il faut ba asseoir structure oyo d'une manière administrative parce que ezana ba parti politique mususu na ba association balingi ba kota na kati ya plateforme Lamuka. Donc bazaki kozela to affaire asseoir ngo nanu politiquement. To senga ki pe bango ba leader ya plateforme Lamuka ba respecter ba engagement na bango bazui na kati ya convention, ba respecter signature na bango, ba respecter pe parole donnée na bango. Et loko mususu tozali ko senga ba leader ya plateforme Lamuka ba s'impliquer personnellement pour na ko consolider unité ya Lamuka, cohésion au sein ya Lamuka na solidarité na kati ya Lamuka. Vraiment na période oyo nous n'avons aucun intérêt ya komi beta na makofi. Biso intérêt na biso ezali bato baza na pouvoir, ça fait 5 mois baza na pouvoir, gouvernement ezali te tout na bango ba question bazo zela nini pour que batambusa mboka. Donc biso tozali ko asseoir biso toza mandat ya liboso 3 mois eza muke Martin 3 mois eza muke déjà tozo kota 2e mois tozali ko asseoir eza lokola train okalate pa zolongwa mutu musa zokota likambote na yebisa ki eza esprit wana eko continuer eza lokola train ezolongwa na gare. Mais avant que train elongwa na gare il faut nanu bobongisa tout barai bake tout ça train soko elongwe ba station mususu ezali. Donc 3 mois après ezali lokola station mususu train ekolongwa na right train ezo continuer ko rouler. Allez mokonzi wana mususu aye na équipe na ye pe basali 3 mois ezo continuer ko rouler ti objectif na biso ezali au bout ya 5e année tozala lisusu na candidat commun ya opposition oya komema programme ya Lamuka na élection. Alors programme ya Lamuka na élection maman Georgette sikoyo nde batu baloba ke Moïse Katumbi azala ne comex à cause de la présidente de la République te à cause de la mutubuete na ebité par rapport à ça ndomona aspect Moïse Katumbi na mboka oyo akobongisa à cause de la leader na mboka au président de la République. Martin Muto botama politicien azate yo botama ki journaliste te hein basusu bakotela bango classe basusu eza don nzambe apesa bango basusu eza talent nzambe apesa bango basusu ezali sursaut politique omoni situation mboka na yo ndenge ezotambola olobi te ngai nakoki kovanda libanda te il faut nakota likambo yango. Tomoni Donald Trump na États-Unis azalaki politicien te ye pe azalaki un grand homme d'affaires lokola Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, Donald Trump est président des États-Unis. Donc, Moïse Katumbi, politique à Gobandango Lelote, a dirigé province, la plus grande province du Congo, la province de Katanga, pendant presque, je crois, 9 ans, a dirigé Ango.
bato yo moko wana bakomi kolobela ye lelo ke aza commerçant aza politique te bango moko bato baza kobeta maboko que c'est le meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo babetela ye maboko batombola ye kazalaki kosala makambo ya social koleka ba province nyonso kutu bazalaki kotinda ba gouverneur ba province mosusu bakende kuna bakende koyekola ndenge ye azotambusa province ya Katanga. Donc lelo nazo kamwa soki les mêmes personnes ba betelaki yo maboko ba tombolaki ye bakoki kolobaki aza commerçant kozala commerçant eza problème te. Donald Trump lelo aza président du plus grand état du monde aza homme d'affaires. Donc soki Moïse aza na ba capacité ba potentialité ya ko diriger mboko yo parce que a démontré angolera azalaki gouverneur ya province ya Katanga, pourquoi pas. Alors, Maman Georgette, comme a déjà Nasuka, par rapport à arriver à mon amboka Jean-Pierre Bemba le 23 déjà, donc il faut à ça la meeting triomphal, mais tout le monde est déjà place où on a déjà bazu en stade des Martyrs, balongoli bino bachebino nanjili Sainte-Thérèse. N'a habité président de la République aux un stade, n'a habité par rapport à ça, au copé ça message ni na batunyo sobalandayo, na ba déplacement bo déplacer maman puisque oui. Martin Bissoto za ba militant aza lokola soldat na front moment nyonso bakoyebisa yo bouger kokende susu direction wana te tozali ba militant tokotosa opesi nga occasion pe mpona koloba ke président Félix Tshisekedi oyo alongwe epai na biso na opposition ngai nazalaka très gêné po na tirer sur président Félix Antoine Tshisekedi oyo awuti epai na biso eza lokola ndeko na yo moko na équipe ya football donc ndeko na yo bozalaki équipe moko akomi na équipe wana mususu je crois ata l'air bozo beta au début kozala moi po beta yepe nani na makolo donc ezolakisa ke président Félix akendeki abundi bambula na biso mais lelo akoti na camp ya FCC nakanisi oyo penza ezokolakisa biso bien que azali libre te ya kosala komene politique ya mboko oyo ndenge esengeleki amemango parce que ye alobaki ke lera kozala président ba marche ekozala libre ba activité nyonso ya opposition akopekisa yango te mais omoni déjà Moïse alingi atambola na ba province bapekisi ye biso to annonçaki bien avant que le président Jean-Pierre Bemba zoya le 23 juin et que après a la meeting à place na boulevard Triomphal bango baza na pouvoir toza na démocratie te démocratie nanu ekoti te soki démocratie eza na mboka te ekomaka loi de la jungle c'est la loi du plus fort oyo aza na armée oyo aza na police oyo aza na ba service ya sécurité ye mutu azozwa ba décision na ye azwi décision na ye ke biso tosala meeting kuna te l'essentiel ce n'est pas ça l'essentiel est que Jean-Pierre Bemba aza na message à kopesa surtout na peuple ya Lamuka biso toza na mbutu moke na kati ya Lamuka toza na besoin toyoka les pensées à Jean-Pierre Bemba eza nini par rapport na peuple congolais. C'est Nathan basé si comme encore je crois que bakutana Moïse Katum Nathan pour bango tout ba na Belgique. Baza na Belgique kuna je pense quand même que bakutani mais moi en tant que secrétaire technique ya secrétariat technique ya plateforme Lamuka oyo comme plateforme politique nazali ko senga peuple Lamuka peuple ya Kinshasa nyonso ezala batata ezala ba mama ezala bilenge lobby le 23 juin bakende na aéroport Anjili koyamba leader na biso moko ya Lamuka Jean-Pierre Bemba elombe mobali oyo abundela mboka oyo mbula na mbula oyo bakotisaki prison asali 10 ans ya prison na laye kuna na Hollande azozonga mboka tosengi population ya Kinshasa tosengi peuple Lamuka ya Kinshasa balamuka lobby bakende koyamba ye parce que azana message moko très important oyo alingi apesa peuple ya Kinshasa kaka te ya République démocratique du Congo donc peuple a telema
tolanda tolinga ba affrontement te mboka na biso toza na besoin ya affrontement ata moke te toza na ba défi ebele na mboka na biso tokweya tellement na se tokoma mboka oyo bato nyonso basekaka Angola bazali ko expulser ba Congolais na Brazzaville bazo ko expulser ba Congolais na Rwanda kuna kutu toloba te donc tokoma risé ya monde entier sikoyo na législature oyo tozali kokota oyo peuple alingi changement eza na bato bazo incarner changement wana leader na biso Jean-Pierre Bemba azo ko incarner changement wana Martin Fayulu azo incarner changement wana Moïse Katumbi azo ko incarner changement wana bato na biso nyonso alamuka bazo incarner changement wana totika nanu bitumba oyo eza na tina te bitumba ya lelo ezali bato oyo baza na pouvoir balingi ba maintenir biso na esclavagisme na dictature bokende kozwa ya Jean-Pierre Bemba na aéroport itinéraire ba changer akokende Sainte-Thérèse bakokende aéroport te bazela na Sainte-Thérèse to yindi sa place wana ya Sainte-Thérèse pour Jean-Pierre Bemba aza na message moko très important ba misusu bakokende église na martyr. Mais toza dans un pays démocratique hein toza na pensée unique te tokoki kolobala moto moko nyonso te bato nyonso Kinshasa baza bato alamuka te bato nyonso Kinshasa baza alamuka te bao bamoni ke bakende osambela mboka na biso pe eza na besoin ba consacrer yango na Nzambe bon bakomona ke il faut bakende kosambela omoni leur Jonas azalaki na libumu ya mbisi maswa etengami wana balobaki moto abelela ya ye Nzambe bato mususu bakende kozwa Jean-Pierre bayoka message oyo Jean-Pierre aza nango bato mususu baza bato ya lamuka te bake stade bake kosambela soki bakosambela mpo na mboka mobimba. On ne peut pas empêcher les gens. La démocratie, c'est ça aussi. C'est la diversité. Cette diversité va faire notre richesse. Donc, biso d'abord, toza na pouvoir te ko empêcher moto ke kende kuna te yaka epa na biso. Biso toza ba démocrate, mais tozo senga peuple oyo ya lamuka oyo azo se reconnaître na combat oyo ya anti-valeur ya corruption. Moninga Martin omoni makambo eleki na cour constitutionnelle. Biso to komi ko benga ngo cour corruptionnel. Comment banana ngo bakende osambela lobby. Bato bazo zo ba $40,000 ba $30,000 pour l'examuta comme député. Bon, to ko empêcher bango te. Mais biso to sengi ba o ya biso peuple lamuka lobby na aéroport bazui Jean-Pierre Bemba ti na place Sainte-Thérèse bakende ko yoka message oyo Jean-Pierre Bemba ayeli biso. Alors merci maman Georgette Songo ndenge opesi biso tant tout ça en émission. Donc batunyo so balanda biso partout dans le monde, surtout maman Antoinette atala ba image na bino azana Bruxelles asambelaka trop po na mboka na biso République démocratique du Congo, surtout baki na peso mbote maman Antoinette. Maman Antoinette na pesi mbote ba mama nyonso ya Congo to sangani na kati ya plateforme Lamuka ba femme ya Lamuka to pesi mbote bo sambela makasi penza pona mboka na biso ngai moko na za femme chrétienne vraiment il faut ka luboko ya Nzambe mais distraction ekotate total elate vuya oyo ekoti na mboka mbutu oyo ekoti na mboka. Bisoto lobi et loko moko kaka. Dieu est au contrôle de toutes choses dans cette nation. Ngana sepelaka mingo zala congolaise na zala très fière. Ako zala congolaise na lingi mboka na biso makasi. Yango wana tozo bundela mboka na biso mikolo nyonso. Bino pe kuna na Bruxelles boyika mpiko pona ko bundela mboka na biso. Elonga ekomonana. Kofi Olomide ya lobaka lukuta yaka na sincère. Mais vérité de yaka na makolo yaka malembe ti mukolo moko mboko yo toza deuxième poumon vert de l'humanité biso ne tozo pesa oxygène à humanité na forêt na biso la forêt du Congo, le bassin du Congo toza na deuxième plus grand fleuve du monde, fleuve Congo en eau douce. Biso nde toza capable to pesa Afrique du Sud azo senga mai, Libye azo senga mai, Égypte azo senga mai. Est-ce que to mona ka place na biso na mokili mobimbo na monde mobimba. Yango na bazo bundisa biso. Ba bundisa kanzeto yo ezalaka na mbuma ya kotela. Yango na bazo bundisa biso
mais bamama ya Bruxelles pesa bamama nyonso mbote tosimbana na maboko pouvoir ya mboka oyo salut ya mboka oyo koya na bamama. Alors merci vraiment na Général Ngando le crocodile, maman Général Ngando. Merci na batutu au vraiment beau 8 ans kolanda biso na ma mission TV ensemble na maman Georgette Songo. Donc to solo li solo ya Moïse Katumbi li solo ensemble to betongo vraiment lelo na ma mission TV. Merci na Junior Lange na niveau ya États-Unis. Merci na couple Madidi na Caroline du Nord. Bozala branché na ma mission TV. Martin Engi vitesse affichée Solalikam. Bye. Azao dit ta portable, ça fout mon nourri. Qui soit c'est vite. Ah merci! CPX! CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est un machin. Louis! Ah! Ils en ont eu! Mengaït. Ah! Oh yo les types! On a l'équipe où il y a pas si mal. Ah ma chère! Ah ma chère! Ah! Ngane lobi oyo! Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. oh ils allaient GPS. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi bazali na sama bele. Oh soku na msi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Tangu na yuka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti Place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. réputation. Récitation. Phénomène de réputation. Constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.